Mbote lisusu bande ko balandi yato komu wapi ndenge to mesala kokutana biso na bino esengo ezanga mingi ya komona bino ba kongomani contrat signa ndenge to yokanaka to kutana mikolo nyonso to solola masolo ya bayilimboka masolo ya ba kongomani masolo ya mboka na biso Kongo to uti wapi to komi esika nini to kokenda pe wapi wana ndeza mutunda oyo tunda makana emission oyo to komu wapi question mark na suka point d'interrogation na ye awa liboso na bino po ete boye ba maye oyo kolekala mboka oyo Kongo ngai wana ye na teni oyo nazolata nalata kango po nazala même esprit na sololaka na zalaka na tambolaka na makanisi oyo ete eteni ndambu ya mboka na nga Kongo ekokende kuna na este ya nalata teni oyo po nazala même esprit na ba FRDC nazara même esprit de négociation des jeunes nazara même esprit de journaliste nazara même esprit de ndekonyosu o ba vakuni na este ndenge ba ko tungisama pona monguna azote ya mboka na biso Kongo to yeba kaka monguna eza ba Rwandais ba Ugandais ba Burundi ok na bana mboka ba yimboka bazana kati ba Kongomani bazali yango nda ko senga na bandeko na ngai bozola nangai partout bozali conscience il faut zala tozabe na mboka moko tata pazabe moko mboka oyo sore kei tozola mboka mosusu te tata nzambe mokeli ndenga ndaka biso tozola ba congolais ye moko ayebi boni tokotema mpona mboka oyo Kongo totelemela ba congolais na ba kontina biso non ekosimba te na moni bandeko moko bazolakisa ba photo na bango ndeko na biso Corneille Nanga Bari Magie bandeko Yannick bazalaka awa na Kisasa Nanga ndo fa na Gombe bureau ya président Félix na Gombe Ari Magie kaukao bureau ya Fachi arojata sur la taxi 1000 francs à comité Gombe mais incapable de kende na site présidentiel ale bakende ngai comme dans un révolutionnaire na ingel ne sika na yo jamais alingi ya kende kuna na Nord Kivu combien de kilomètres na Kisasa après promettre ba congolais que ozo Kisasa ndeko nanga boni théâtre boyoko osala ki ana kaukati osala ka batiko na prison makala osala ki wana insubordination okota prison makala wana boni tango bimaka olongwaka te mbala moko ti na oya olingo bimamboka okende kuna na Nord Kivu boyebi ko na Nord Kivu ti okoma ezambu la boni mikolo boni combien de kilomètres boni pa le kuta boy ko bon le kuta boy to zaki na bino awa soko bolinga ki fallait bandawa tanios tu e ko na raté tango afdel abandaka makambu na ye boyebi période oyo na mboka oyo misala ezala gite politique ni bana ko tambola pasi partout bana batanga classe te ba marche ernios tu Congolais ne sont même makanisi Mobutu akende est-ce que bien pas besoin imaginer besoin même makanisi même temps hein 98 97 on va dire 2024 mon frère WhatsApp ezali Fiber ezali Facebook ezali bobo so na raté de konanga bo kanisa raté chaque jour ezali loko moko chose non bokanisa mboka na bino Kongo bozana basi bozana bana bozana basemeki bozana bantekolo bozana bantekololo bando benga au traite soki batu bakufa na kauka batu bakufa na delvo bayo bakufa na makala bayo bakufa na silimba pona yo kombo na eko tikala ndenge musée alobaka ana video na tsaka chaque jour ke batu basanganaka pona babateka Congo bakabola Congo ezaba ministre affaires étrangères ba ministre de la défense bata aner il y a période ya Mobutu là c'est Mouzé qui parle ce n'est pas moi c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila président ya mboka o ndebe ba betaka masolo pour la bino pour na pouvoir à Félix pour eteni ya mboka ki wanja ekende isa grâce ya Corneille Nanga Ari Magie to bando taka makombo na bino to banga te mboka c'est ndebo lingi bokende on est boke ici awa peine de mort pe yango se bimi déjà toujours là
biso ba Congomani bato to lingi Congo tozozela mokolo ya lelo nazo yambela bino ndeko na biso na yambaki ye mekolo uti kolekao ndeko na biso Esika Goya Jean aza chercheur évangéliste na yambaki ye na dossier o etali libération ya Congo nani akoya kosunga Congo nani azali vrai libérateur ya mboka na biso Congo ndeko aye alebi azali bongo prophète Joseph Mukungubila yende azali libérateur ya mboka Congo bandeko pe mususu baye babite ezina esika moko osimbaki te dossier RTNC na aéroport ne baboma ba adepte ya Joseph Mukungubile osimbaka dossier wana te biso toye ko éclaircir na esika wana. Alors ye alansaka déjà série ya makambo etali libération ya mboka Congo yango lelo lisusu aye a expliquer bino pona nini prophète Joseph Mukungubila biso nyonso tu elongo tozo wa biki na ba kaye na ba carnet to koma to yeba to so na ba calcul est-ce que makamba soloba ba versa ko pesa o ils ont concordé na mbotama na fonctionnement ya prophète toté tu as à côté parce que yazali évangéliste chercheur dans la deux pouvoirs katina ye o azo sala ndeko Esika Jean Goya mbote ndeko DJ bonne santé santé za kitoko kitoko olandaki émission o na sala kana bandeko bayaki awa tant to sala émission na yo to sololi bandeko musu baya babite makambo lobaki ezala côté fait ba épingler bandeko na yebi bango bandeko na yebi bango bokalo na makese na yebi bango bokalo na makese boyebani ndenge nini toyebani na bango ngai na cadre ya ba recherche nazalaka branamiste alors nakomaka pa Kasambakani wana na bandala tawo nakomi na bandala na uta braza na yepo na zwa bateme pa Kasambakana oyo aza branamiste parce que bateyaki nga à propos ya Eli que Eli Faya nata avant fait du monde Eli Faya tawo na yoka message wana na yepo na kutana na zwa bateme pa Kasambakani et c'est là où cousin nga moko amemi ngai et pa ya ba disciple ya prophète Mukungubila koloba ke non Eli eza Branham te Branham aye na États-Unis Eli Faya awa na Congo ba meki ko pesa nga verset ba sali débat na Kasambakani sur place to umelaka presque 2 heures na moni que oui ba verset bazo pesa baza na raison. C'est comme ça na bandai ko kotoyer bango parce que na tamboli trop pona ko luka place nini vérité za na ke ba ebale mbonge bimani bima ya itambala edina bala donc ba na tamboli ndenge bande ko bazo tambola kana ba église nyons tout lelo kaka pona ko luka vérité et c'est comme ça na eba bande ko wana na bandai ko kotoyer bango à tout moment nde tango na eko réaliser que c'est vrai makambu oyo bazoloba eza ya solo. Pourquoi? Parce que l'air nazalai na bango prophète alobi tango azote alobi ndenge boza libre ngana tei vérité na lobi eza unique vérité bokende botambola partout soki bokuti vérité o eleki vérité yo bozonga oya koloba na ngai pe na ba disciple nyonso to croire na vérité na tamboli alors na eko réaliser que en dehors il y a prophète Mukungubila vérité eza te sika mokoti vérité eza te sika mokoti na yeba ou expliquer biso bien na monde entier ba ebisaka biso na Matthieu 24 so bomoni bilembo oyo bamboka kobunda Russie na Ukraine Congo na Rwanda na Congo Uganda na RDC Angola na Brazzaville bato bakokufa banzala c'est que mwana ya moto
Yesu Masiya alingi azonga. Oui, masolo wana tende kona ngai. Parce que tant que bete masolo, boye baka bien. Tozo kende wapi to uchu te kompesi kanini. Ya na tuna kina émission na ngai yao. Tant que bete masolo ba bwana me banani banani. Est-ce boye baka ke mikande yango ya Bible et comme que un jour mwana moto akozonga. Makomi komi yango. Yango ndeko Didier. Soko moni na zongi poto continuer sujet ya libération ya Congo. Eza likambu ya baventure te. Et loko d'abord il faut te comprendre. Oui, répondez na mutu na tuni wana. Boye baka ke mwana moto ifazonga. Mwana moto ifazonga, mwana moto kozonga na ye, c'est ça libération. Aye po a libérer mokili na système na yango nyoso. Libération nde eza présence ya mwana ya mutu. Mutu moko te akoki kobima libérateur. Soki nzambe te atindi mutu po aya ko libérer. Mais Yesu Masiya za koyende mwana moto za koya pour la libération ya mokili. Yango eloko na lingi na loba to confondre te. To luka to comprendre makomi elobi nini. Po to yeba nani aza libérateur, nani aza libérateur te. Jésus ayaki mission na ye ezalaki nini. Alors, ce qui libérateur akoya kosala nini, akoya pona nini, akoya na mboka nini. OK, épinglé. Dans la télévision. Ba yimboka ba kolanda biso. Yebisa biso, Yesu Masiya ayaki na mission nini pour libérer banani et puis yo monique ye azoya pour la libération ya mboka Congo. Akoya pe dans nzela nini. Pe sa différence de ba comprendre bit évolution émission lelo. Yesu koya na ye ayaki pona promesse o nzambe asalaki na Abraham. Alors ayaki parce que natan nyosu bana Israël batambolaki po ozwa ngolu ya kopusa na place nzambe azali, il faut sacrifice nyama. Bakati nyama mutu makile sopani après yo siko ezaneti ba purifier yo. Wana ozana pouvoir ya kofanda place nzambe azali po osola na ye. Mais ye Seigneur Jésus soki ayaki po akufa pona mokili mobimba bato nyoso oyo nyoso akondima ye. Alors azwa ngolu wana ya kobiangama mwana nzambe libela na libela. Alors tango yaki Seigneur Jésus oyo lelo soki mangombe panzani ye moko pe alobaki ke mingi bakoya ndenge tozomona bango batondi eza ba signe oyo apesaki ke tango bokomona bango ba yebele na kombo na ye mais loko moko il faut koyeba ke alobi akowanga na bango. Akowanga na bango pourquoi? Parce que yeso ke ayaki pona ba juif. Ayaki pona batu nyoso te. Eloko ya sali pona batu nyoso eza kokufa. Kokufa ya kufaki ezalaki que pour que batu nyoso bazwa lo ngolu ya kokoma bana nzambe. L'air ayaki na mission mususu te. O ya te yaki. Eloko ya te yaki asengaki kaka na biso to senga bokonzi nzambe eya ekita efanda. Prière otoko sala ka mikolo nyosu ya ngwana bokonzi nzambe ya poani bokonzi nzambe ya. Ezana eloko oto lukaka ko comprendre te. Eloko ifo yeba. Esaïe 55 verset nango soko bandi na 6 jusqu'à 8-9. Oyo kanzamba zolo bake. Eloko esengeli na biso koyeba. Biso ba Congolais en particulier, en général mokili mobimba. Makanisi na biso eza ya nzambe te. Ba voix na biso eza ba voix ya nzambe te. Esika makanisi na biso esuki, esika makanisi ya nzambe bandi. Makanisi ya nzambe eza likolo ya makanisi na biso. Engi koloba nini? Na ndenge ya bomoto par exemple, tozomona lelo ndenge tomona ke politique ndenge ekomi généralisé. Po okoma mokonzi na mboka, il faut ba voter yo. Osala makambo ya bien. Ndenge ba uti ko voter président Fati. Président ya mboka, ba voter na ba député. Po ba sala makambo ya bien. Or,
eloko eza sikoyo ya pasi eza nini? Eza pasi pe eza esengo. Bango baye na moment oyo mwana ya mutu aza sur place. Il faut baye bake esika makanisi ya bato suki. Esika makanisi ya Nzambe ebandi. Eske pona Nzambe ye alobi ke ba voix ya bato eza ba voix na ete. C'est vrai alobi que toute autorité vient de Dieu. Ye mutu permetaka. Bato ba voter yo po bato ba sengi. O ko senga yango ko zwa. Bato ba voter yo za mokonzi na bango ye pe andimi. Parce que ye mutu asali biso bato. Mais eloko ya ko comprendre que esika makanisi na biso esuki, esika makanisi ya Nzambe bandi. Alors, lelo eloko toko découvrir ya makasi eza nini? Mutu nyosu alingi ati akombo ya Jésus liboso. Alors que yemoko Jésus tango ayaki alobaki. Il faut te comprendre. Jésus alobaki nini? A déclaré alobi yaza agneau du matin. Pourquoi déclarer kazaki agneau du matin? Parce que agneau ezalaki kaka moko te. Tango ba na Israël bazolinga babima na Israël parmi ba sacrifice o Nzambe asalaki ava bango babima. Nzambe plan na ye o yasalaki po aluka a sauver mutu abandaki kotinda depuis tango Abraham ayaki abandi kotinda ba prophète tindenge Moïse ayaki po abimisa ba na Israël. Et c'est comme ça après ataki deux agneaux. Agneau du matin na agneau du soir. C'est pourquoi Seigneur Jésus tangoyaki pour attirer attention à Batou alobi ngana zany agneau du matin. Pour boye bake agneau du soir pe azali. Omoni tango tolobaka makambo Nzambe ndeko Didier, il faut tout ça la attention. Parce que makambo Nzambe okoki ko banda ko tanga Bible te po obanda ko loba makambo Nzambe. Makambo Nzambe baye bakango ndenge nini? Pona oyeba makambo Nzambe esengaka Nzambe ye moko soka atindi mutu. Parce que mutu Nzambe atindaka azana esprit ya Nzambe sans mesure. Ayebi plan nyonso o Nzambe asalaki banda koloba tindenga kosukisa. Yango wana esprit wana sans mesure ekoedeye pona accomplissement ya ba prophétie nyonso o ya lobela. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke lelo yo tango na lobaki l'émission passée que oyo aza digne ya ko libérer Congo eza prophète Mukungubila pona nini? Parce que ya za agneau du soir. Et komami wapi? Et komami l'Exode 29. Verset nango soko bandi la 36, 37, 38, 39 okomona. Deux agneaux o ezalaki prévu. Alors, tango batu bazolinga ko brandi kombo ya Jésus, mais bazolinga ko comprendre te makambu Yesu alobaki. C'est là où eza passé. Est-ce que lelo réellement il fallait un libérateur aya? Oui. Pour la nini? Parce que Seigneur Jésus dans Matthieu 23 verset nango 37 à 39 alobi Jérusalem oyo nalingaki na sangisa. Na se ya mapapu ndenge soso abomba kabaya na ye lokwa bolingaki te désormais bokomonda kanga lisusu te ti mukolo bokoloba apambolama oyo akoya na kombo ya Nzambe. Donc tanga lobaki bongo ayebaki ke agneau du soir akoya. Et c'est comme ça même. Ce qui olandi bien tango akotaki na nani ake afungoli rouleau alobi na ba pharisien bato bazalaki wana bazolanda ye alobi na bango ke ngana ye pona une année de grâce. Mais monsieur Zalaki na c'est un jour de vengeance. Parce que ebaki ezana agneau du soir o akoya pour avenger makambu nyosu wana. Ko venger elingi koloba nini? Lelo soki tozolobela libération ya Congo. Libération ezate parce que tout simplement toza envahi na batu o bazoya koluka koyiba richesse na biso. Libération wana bazoya koyiba richesse tozomona physique, mais spirituellement libération oyo ya ye
eza d'abord spirituellement a libéré biso toyeba ke place makanisi na biso esuki ba classe totangaka esuki place makanisi na biso esuki Yesu ko aye na makanisi eza au-delà ya esika makanisi na biso esuki yango oyo ye aye po a libéré Congo premièrement kimia ekoti après kimia wana a ekei ti na suka mokili po anini avant que mukolo wana ekoma il faut mutu nyonso ayoka soko lingo se poser question ndenge nini kombo ya Jésus ekomi ti na fin du monde ezala kwa moko te kombo ya Jésus ekomi ezangi kokoma mais po anini fin du monde ezoya te oui fin du monde koya ndenge nini ainsi lota ke agneau du soir ayena nuté. Alors, tant que tozolo la problème ya libération ya Congo, c'est pourquoi na landa ki bandeko o bayaki mukolo wana pona koloba ke roi du vin to salatation na ngonga oyo toloba makambo o tokoki koloba te. Kolukate ke o s'attribuer na fonction moko o eza ya yote. Roi du vin eza ye moko nzambe akiti alati nzoto akiti na nzoto donc ndenge Seigneur Jésus atikaki kiti akitaki mais ye atiki kiti te ye akiti na kiti na ye nyonso pour que royaume na ye afandisa ngo na se tosalaka attention na makambo Seigneur Jésus alobaki te batuni ye lakisa miracle ndenge oyo tuna inga mukolo wana lakisa miracle il habite la génération méchante bazoluka miracle na opesa bino miracle musute na opesa bino miracle ka Jonas asalaki 3 jours 3 nuits na libu mwambisi après mbisi eko sanza ye wana ezalaki pona annonce ya ye moko aokufa aosekwa mais akiti alobi boyebake awa ezana oyo aleki Salomon la reine de Saba autaki ayaki koyoka kendeki koyoka sagesse roi Salomon. Donc azo informé biso ke ye comme akokufa kosekwa mais boyebake oyo aza plus que Salomon azawa yende tango akuya ye wana agneau du soir oyo monde entier sagesse paix oyo kokota partout il faut oya kotuna epana ye apesi yo maele ndoke maele wana yango ekomema kimia tina mokili mobimba sikoyo eloko apasi ezozala nini tango tozolobela nazolobela libération c'est comme si libération ngo eza momoko to evatango ka ndenge wana ndenge par exemple muze tango ayaki alobi aza libérateur elaki grave un libérateur mutu aya ava le vrai libérateur o ezanzambe mais c'est grave ça veut dire que yemoko ayebaki te loni na salaki ya toléraka te gloire na pesa ke pas mututé et ça même raison l'une des raisons qui a zalaté parce que pourquoi parce que anticiper musala oyo nzambe alingi asala. Est-ce que réellement la Bible lobami? Oui. Esaïe 19. Ce qui au moni obandi la verset 18. Okititi na 22. Okoyoka na nokuna tellement que makanisi ya bateza ya nzambe te. Nzambe azolobake les 5 villes, ça veut dire quoi? Les 5 continents bakoya kosangana awa en Égypte. Po balobaka munoko moko. Ndenge salaka kala avant Nzambe anatango batongaki tour de Babel avant Nzambe akabola minoko ndenge tokomi minoko ekomi ya kokesana bango nyonso bakoya awa pona koya koloba munoko moko pona nini parce que libérateur akoya yetango akoya ndenge aye sikoyo soki kaka tondimie ndenge aye alors azongisi kimia na mboka tango akozongisa kimia na mboka ko regrette te olobake ndambu ya mboka ekei ndambu ya mboka ya Congo mabele ya Congo ekokenda kap na maboko ya mutu moko te parce que ainsi dit le Seigneur ezana eloko moko te nzambe alobaka ezonga sake kokisa oya lobaki lokola eza mabele na ye omone eloko bango bazoya ko envahir nini richesse
Mais eloko moko biso ba congolais tozobo saleza nini. Toza na richesse oleki, ba richesse wana nyonso sous sol. Ezalani présence ya mukungubila. Parce que aza salut pona mokili mobimba. Aza patrimoine na biso. Aza mutu oyo totika eta fanda kuna. Aza mutu oyo azala pembeni na biso. Yeko zala pembeni na biso elingi koloba nini tozala nzambe esika moko. Yende Emmanuel oyo makomi elobaki. C'est pourquoi Jésus a zwaki kombo ya Jésus. Parce que Emmanuel yende tango akoya. Akoya pona nini? Akoya pour que yende nga salaki mokili, asalaki mokili po ye moko régner. Mais le col à diable azwaki règne wana tamolai ye pona kolakisa kaza le tout puissant. Yango Seigneur Jésus alobaki que bukonzi na ye aye po régner. Soko tangi bazoloba na Égypte po batu musu bakoloba oh Égypte eza kuna ndenge nini awa. Non. Awa po biso toyebi te o eza Égypte yango eza Éthiopie. C'est pourquoi ce qui otangi Ésaïe 18 verset 1 à 2,3 eloko nini Ésaïe azoloba kuna. Ésaïe azoloba, Ésaïe azawapi, Ésaïe azana Asie. Azana dit, sikoyo précision ya mboka place libérateur akoya nde Ésaïe azopesa. Alobi na mboka oyo ekabwami na bibale. Na peuple esika peuple redoutable azali. Boloba toza peuple redoutable à quoi? Toza peuple redoutable. Toza peuple puissant. Biso ba congolais, tozo miyebate. Pays le plus puissant du monde des Congo. C'est pourquoi omoni na sepelaka komi benga Congo elengi. Congo elengi na soki nazo kanisa makambo nzamba loba na makambo kokokisa na génération na biso tokomona ngonde koyoko vivre ngo. Moma oyo ba prophète nyonso na Moïse ba zelaki ba lukaki ba mona mukolo biso tozolinga to vivre batikala ko vivre ngote ba yeka ko annoncer kaka koloba me ba vivre ngote me ngai na yo tozo vivre yango. OK, ngai na yo tozo vivre yango ndeko nanga menana mama emoke souffrir na tuna mi tuna bongo ko continuer exposer na yo. Na moni olebu makambe be na katwana. Na lingi na ye ba expliquer ba Congolais bazo comprendre moi confusion na katwana moi mingi. Na si Bible comme clair. Mai oyo kotanga na ba Isaïe na Matthieu. Ba lebeli biso ka makambo esalamaki avant Yesu Masiya. Na makambo esalami tango Yesu Masiya zalaki. Na makambo ekosala matango Yesu Masiya akoya. Akozonga lisusu. Mwana moto akozonga. Et puis ba signe liboso ba lobi bien. Bible nous a précisé que ba signe liboso ba dorte ba zolanda biso na ba évangéliste na ba pasteur ba bi que ba signe liboso ya arrivé ya bozongi ya mwana moto et ko ça makolo na Israël à Jérusalem na Israël ba signe que awa mwana moto Messi Yesu Masiya linga zonga lisusu mwana moto mais tango yo zolobaki awa biso na kata Congo tozo na mwana moto Messi azara déjà awa nazo comprendre te olingo lo banino juste comprendre. Merci beaucoup, Ndeko Didier. Parce que ça likambu oyo premièrement et ça la capacité. Et ça la capacité soki ozangi koyeba. Mais soki oyebi o monango et puis il faut être sérieux pour oyeba. Soki ozana souci à vie na yo, ozana souci à ba congolais nde bazokufa, ozana souci ndenge mokilezo kende. Au kotia makanisi na yo po oluka o comprendre réellement eloko nini makomi ezoloba. Lelo tozoloba nalobaki problème ya libération de la zone martelée ya Congo. Libération ya Congo eza reteni na munoko ya prophète Mukungubila. Prophète Mukungubila nde mwana ya mutu oyo mokili ezozela po aya. Eza en dehors na ye.
eza na mutu mususu te oyo akoya ye aye wana aye kokokisa prophétie ya Eli o Malachi alobi aye kosala mission oyo David asalaki aye kosala, ça veut dire mission nyonso ba prophétie nyonso tu o eza na Bible ekokisami à travers prophète Mukungubila. Ye mutaye bisaka bino ke ngai nde naza mokitani ngai na ye to bino ezana ba mikanda oyo bakoma oyo bino bokotanga balobi ke mutu aye ye wana ndaza Messie solo prophète Mukungubila. Ye nde mutaye bisaka bino par rapport à la connaissance ou à ça nango tous na ba comme ils ont cherché ils ont ba document oyo salaki au lokaki au monde que ye wana nde Joseph Mukungubila. Question eza malamu mingi ye musali na nzambe nyonso soka ye na mboka eloko oyo epai ya biso bakongolais to bato ya mokili toyebi te so totuli bana Israel bango mutu bamesana koyamba baprofete ezalaki ndenge nini epai ya bango ndenge basalaki ntango Jean Baptiste baye kotuna Jean Baptiste bon yo loba na biso parce que toza na 3 prophéties. Prophétie ya Christ, prophétie ya prophète, na prophétie ya Eli. Alors, kati ya bato misatu wana, yo zanani kati na bango. Parce que na makomi ekomami bongo. Bazala 3 promesses o bango ba ozela na Israël. Ya yebi ba na Israël nde bazali, alobi te, nga nazali ni Eli. Nazali ni Christ ni prophète. Bon, yo zanani. Abinga naza mungongo oyo ezoganga na esobe. Ndenge prophète Esaïe alobaki. Bakimi na Esaïe bamoni ke oui Esaïe alobaki mungongo ekokriye na esobe. Ça veut dire que bango na Israël baebaki promesse ya 3 prophètes. Eli, Christ na l'autre na prophète. 3 promesses bazaki nango. Alors, tango, nani apesi bango réponse, bazongaki, ba comprendre l'air Josué aye, parmi les 3. C'est comme ça, Jean a présenté qui. Alors, et pas na biso, toza na notion wanate. Basali na nzambe nyonso oyo bazobota, lelonga aza musali na nzambe, na lalaki na lotaki. Te! Oye na kombo na ye parce que basali na nzambe nyonso nzambe aza nzambe ordre ayebi déjà basali na ye nini oyo bakoya o Paul alobaki ke biso tosalaka na ba limite ngalo kwa na suki awa eza na limite ya mutu oyo nakoki kokota te ayebaki ke tikala eka moko ye wana tango akoya oh Jésus alobaki ke akoya po a rétablir makambu nyonso oyo ebebaki. Prophète Mukungubila, ye comme aza envoyé l'air à ye, na ba oyo ya kutanaki na bango liboso, nde abandi kolakisa bango likomi oyo ezoloba pona ye. Entre autres, Ésaïe 18, verset 1 à 3. Yango bazo convoqué mokili mobimba. Bino batu nyonso bafandi na mokili. Bino ba oyo botondisi mokili. Botala bendele nzambe atelemisi. Donc, Mukungubila, azaka pona Congo te. Eza parmi makambu oyo biso toko vivre oyo ba potre ba vivaki te. Bango ba vivaki yango te. Kofanda na trône oyo ba bandai kotuna Seigneur Jésus. Parce que souci na bango tango bazola la eba ke il faut bokonzi na ya rétablir yango. Seigneur Jésus a rétabli ta tout ni bon. Siko biso toko zwa nini to landaka yo pona royaume abi na kokokisama na kobongisama ya makambo nyoso tango mwana mutu akufanda siko comme ya salaki yango te ya zalaki le roi des rois te le roi de tous les rois nde za Mukungubila. Oh, le roi de tous les rois zone prophète Mukungubila problème ezate oyebi ke Yesu Masiya po abota ma mikane koma maka ba mage banda kolanda basinya même likolo be étoile basinya belé banda kolanda place oyo Yesu Masiya abota maka na basinya oyo koma maka salamaka. Maintenant, on a vu le prophète Mukungubila, yende azali, oyo ifa, esenga ki faya. Ba signe nini, oyo ba congolais ne soit que non, tango moto abota maki,
il est islamaki tant comme na ajbo il est islamaki bikamusi nini makaba réalisation nini islamaki kasinaye pour ba signe et la samaka yende aza messi o sinaki aifaya na 3e place. Et là qu'on a le banayo muke pour comprendre Seigneur Jésus ba étoile la kisaki ba magi ba landaki mais pour preuve de contraire batikala ikondima ete bandima ki ete makambu oyo ange alobaki na Joseph asiraki eke zemio eza ya yo te batu bayebaki yango te ti Seigneur Jésus tango azokola batu bayebaki te makambu oyo nzambe azosala na musali na ye ti ndenge bakimaki na ye batu bayebaki yango te makambu ya nzambe ezalaka mabombami eloko ya koluka koyeba eske ya solo makomi oyo ezoloba mpona mukungubila ndenge a déclaré eza ya solo ou bien eza ya lokuta ozwi baverse wana otangi soki eza ya solo ndenge tozomona basigne oyo bapesaki bitumba omoi nde toza agressé awa toza na Goliath deva biso On est dans Matthieu 24, c'est déjà annoncé dans la Bible. awa toza na Goliath deva biso Goliath eza gaga mendenga zawana abimi Goliath na Israël donc mutu moko te azokoka kobunda na Goliath alors que Saoul azalaki Saoul nde batu baponaki la voix de peuple comme nzambe asepelaki te ake kowendre David donc mukungubila ndenge azawana za David Goliath ndenge atelemi wana mutu akosukisa Goliath eza David boluka ko comprendre loko malamu parce que boboma na bino nzoto te boboma nzoto te po anini parce que bitumba oyo bamboka oyo bozolela oyo eza rien soki David ayawa soki mukungubila yawa mukola na tuna yengai asala coup d'état na yokaki ndenge bandeko bapesaki bafe ba réalité ya makambo ndenge ezalaki na place ya coup d'état hein mais raison o pusaki ke basala sikoyo wana na aspect la bango wa mona sikonga na ba recherche nga na yo siko to sa ba analyse est-ce que yoko imaginer bato baza main vide baza mundu kité bazui 3 DC7 DC7 moko ekiti na état major DC7 moko ye na RTNC DC7 moko ke na aéroport DC7 ekota combien de personnes bato ya main vide ba terroriser ba lani wana nyoso na ebité soki peut-être to landa ka vraiment ba coup d'état ndenge salamaka rien que occupation ya RTNC pendant 30 minutes tango ebi kapenda a maîtrisaki bato ezali combien d'état zwaki na RTNC ezwaki bataille belete alors imagine un peu batu ya main vide basali démonstration ya ndongo wana jour moko na yoki soldat moko na Kandolo azo témoigner ndeko moko aza disciple mukungubila o babimaki na ndolo ndeko Blaise abwaki munduki po nini azu décharger asilisi décharger na nzoto na ye amonika mutao kufa te abwaki munduki akimi. Quelle puissance! Degré à puissance au monde entier et yebi. Tango bozo ignorer que eloko ezola ki se zate. Bozo ignorer que eloko ezola ki se zate. Wana kaka batu. Sikoyo bozwaye boyambaye comme prophète. Boyambaye comme libérateur. Aya peuple congolais. Alors démonstration biso tozoluka wana ezaki ya muke bato ya vite aya atinda ya zwata mwa troupe muke abondela pona bango bakende mais bato bozomona wana bazala te bakokima. Mais finalement, est-ce que Nzambe, Aza le tout-puissant, il est l'éternel des armées, ou bien Aza Nzambe, oyo to komisa, kobenga kombo na epa pamba, comme Nzambe baza mingi, to bosani que le créateur, le tout-puissant. Oyo soki abeti me mira Jericho ekoyaka na buka hango.
eleka na nzembo apamba bazoyemba ka nzembo mira Jericho ekwei ndeko esika Jean ozoyeba ke na ntango ya Bible ntango ozobeta matango ba Isaïe ba Matthieu ba Exode roi na roi abandaki kotambola abandaki kobima na prophète oyo bandaki kotambola nzela moko est-ce ozoyeba ngo na époque omona Hérode bazali na nani ozomona roi na roi à l'époque ntango ozobeta masolo ba Matthieu roi na roi azalaki na prophète moko oyo bandaki kotambola na série moko siko ntango ozobeta masolo ya prophète mokongo bila ye banda ya akotambola longo na roi nini na régime nini atambola ngo longo yango eloko nalingaki na bandaki wana na lobi boye esika makanisi ya moto esuki biso batu tozala ndenge na biso ya komona makambo na oyebisa yo eloko moko peut-être ko choquer yo est-ce que wala selo ba recherche nanga e engagé ka nga moko est-ce que ozo yo ko comprendre ngote mais ngana ko informer que batu tango bazotanga mingi mayele silaka bomote silaka soki tosali débat wana na ko prouver au noir sur blanc po nini omoni esika makanisa bato suki esika ya nzambe ebandi efe ya kotanga ça veut dire quoi mutu azoluka alakisake yepe ayebi yepe akoki kosala quelque chose ndenge nzambe asala mokili donc yepe il faut asala eloko moko il faut donc bo yepe azolinga azwa lokumu tandis que na bekole nyonso basala eza ekole moko te forma basava mais tandis que nzambe soki apesi mutu mayele wana aokende ko apprendre te suffit kaka tango azo continuer kosala mwa ba recherche na ye aosa ba découverte akobanda kosala abanda ko evate makambu et c'est ça sans qu'attend aleka na classe donc classe eza buzoba mayele eza ndenge nzamba sala biso nzamba sala yo mutu apesa yo oza complet kobanda bumwana na yo cerveau ezokola mwana moke ndenge azobotama ndenge po abanda kotambola abanda kokola ça veut dire que eza automatique na nzoto mutu alors biso batunde au lieu que to orienter pouvoir makambo nyonso o nzamba pesi biso afin que mema biso ndenge nzamba alingaki to memengo siko na ndenge nzoto na ndenge makanisi ngai fo nazala est-ce que yoko imaginer osole la problème Corneille Nanga yem ta organiser ki élection ya mandat passé ça veut dire que azaki na souci que population bazwa mutu oyo akotia bango bazala na kimia mona siko degré ya organisation yele loyo akeko koma chef ya rébellion bon atangaki classe osomo la place conscience abatezo salate classe atangaki donc option nini ya salaki est-ce que vraiment conscience na ye ataba lobi na yete ye moko so afandi vraiment ou même na butu ndenge total aka plafond est-ce que muto atangi akokoma na niveau na akokoma na niveau na te donc plus que nyama oyebi kezela ndeko mona bandundu awa na bandundu bazolanda ngasko bandeko na bandundu bandeko na nga grand bandundu mbote na bino yango wana ezala ndeko moko aza kuna na kati ya bandundu balobi yende aza Messi yende azwa ko remplacer mutu ako dirige mboka Congo lelo yende mutu azwa na kimia azabika prophète azabina ba dep na ye azana bandundu bazolanda nga sikoyo kuna na kati na fin fond na mbanza za wana balobi yende azoya kosia kimia na mboka Congo ezapa na mususu na Congo central na pesi place te na Congo central là selon ba message ya zanango na ofu mukimbangu apesa ki yende azoya ko contrôler ko diriger mboka oyo po kimia pe kota alors koto yo prophète Joseph Mukungubila nazo comprendre société ba congolais ba comme la confusion ndeko esika jagoya yoza chercher mais kada ko éclaircir bana mboka Congo parce que makambo tozo comprendre ngo malamu société na ebiso bi na bandundu grand bandundu za na mutu aza préparé
azopesa baenseignement azosola na bato ngai nazwi vision namonaki cardinal Malula namonaki Kimbangu namonaki Kipavita atindi ngai tala tango na botamaki tala makambo na salaki nazoya pour délivrer moka au Congo libération libérateur na Congo central ndenge moko na Katanga Grand Katanga Joseph Mukungubila monani apparaître nazo batté ezaka circonstance bazo we lesikango nazo kopeke elo nazo ka place wana Nzambe alingaka alakisake aza le tout puissant ezala na ta Jésus abotamaki ezalaki na babari Jésus bazalaki o babandaki ko lobake zape bango problème surtout problème wana eza il faut ça l'attention pour Christ Mukungubila ndenge aza libanga ndenge chrétien ezoloba soko tutani na libanga wana obukana alors soki libanga wana ekwe likolo na yo opanzani okufi na lingina loba nini bandeko nyonso oyo bazali komilobelake bango nde bazali soki réellement bango bazali nga na yo ndeko Didier toko vivre sort na bango eloko oyo basala noki eza komilongola titre wana roi du vin ongande na epona libérer bon so pour comprendre bango ba libérer Congo mais Mukungubila ye pour a libérer monde entier abandonné na Congo donc Congo tango Seigneur Jésus azolo bake ezana mutu moko akende ko sala bilanga tango osala bilanga beti Congo amoni trésor Mukungubila ndenge azawana aza trésor caché oyo mutu wana zongi ateki biloko ne nyonso azaki nango ayepo asomba trésor wana eza Mukungubila donc Mukungubila ndenge azawana aza patrimoine ya biso ba Congolais nyonso bisika nyonso na bamboka nyonso bazali l'air moko mawezo salanga ba na poto ndenge bazo nyokwama ba marché bo mabe ba kende na nani na ambassade mabe ba kende non ba na poto boza ba Congolais ezala ba Congolais baza les États-Unis o baza na Russie o baza na Chine ba Congolais partout ndenge nzamba sali ke toza le parpiller partout eloko oyo totia la mutu na biso ke solution ya Congo po kimia ekota na Congo eza kondima kozongisa Mukungubila na mboka lokola libérateur azawa pinatango to babo natango tozolo batu nyonso bayebi kaza na Afrique du Sud. OK, ndeko nanga oyebi ke tango totanga kombo ya Yesu. Messi. Yesu Masia. Moto akufa 3 jours. Akota abengai na kombo moto atelema. Bakata mutu lito ina misu na ye. Asimba bo lito ezonga. Moto azo péché pendant ces 3 jours. Mbise mo na raté. Ya zwe tsabo mbise mo nani. Mutaliboma abela liboma bakuta na Yesu azubi kamusi boîte de naissance amona Jésus Christ atambola prophète Mukungubila okoko pesa signalisation moko atala Congo central atala Kisasa eloko na ndeko Didier na koloba na yo boy prophète Mukungubila aye na bananité pona Alexa miracle yosoki miracle pour la miracle et comment mi yoso ki ondimi ndeko Didier so ika ba baptiser yo moko vino e komi miracle na peso exemple lelo yo bokoma kotambola ba muso ba koma kotambola na ba miel na kati ya sac po anini azobanga poison eza parmi ba critères o nzambe atie que mwana nzambe o andimeli nzambe soki ba baptiser ye poison et kosala ye loko moko te omoni place différence eza oh non musala nzambe ma okuna kufa na poison seka ndima nzambe te yo soki ozwi kaka baptême ndeko Didier okotambola pato okotambola poison okobanga ngo te okomi na pouvoir mosusu biso ba Congolais tozana besoin miracle te
miracle oyo biso tokosenga oyo tolingi to vivre mukungubila to yamba ye azonga awa soki azongi awa miracle oyo toza nango besoin tomona oyo eza kointeresse biso eza ndenge toza envahi occupation ya baétranger na mboka na biso mpo na richesse na biso. C'est ça miracle toza nango besoin. Soki balobi ke bien kuna asalaki nini tango abotamaki atala mutu alobaki boye oyo asalaki boye ekointeresse bacongolais te. Biso bacongolais conscience na biso esala soki réellement soki peut-être loko tokobaki bon réellement est-ce que soki tondimi ye toyambi ye na mboka na biso makambo toomona tomona ngo te wana nde bomona miracle bino bovivre yango nalobi eloko esalamaki na nani na RTNC yozomona ngoni eza miracle te. Eza miracle ya kosakana te. Toyebi biso nyonso ba maimai kuna ba maimai baza kuna na este. So obeti ba masasa zwa bango te. Badane mona ntemia ndika. Ma solo sto moto yoka to mona pe. Masasa tata ezwa raté. C'est eza cérémonie africaine, prémas tout congolais. Ba maimai bata mona nsemi tout comme ça. So obeta même décharger. Masasa ko raté. OK. Et yango na lobby ya, yango na lobby boy. Miracle biso nyonso toza yango besoin sikoyo. Ya toza envahi na Congo. Occupation moni rébellion ndenge zo bota. Omani e problème ya grave tozo sala tachote ainsi lota que tozo tardé. Ainsi lota tokozala vraiment coincé. Poto banda omona rébellion ezo bota mapamba to comme une sécurité totale. Alors que l'État konanga esi ka Jean to kokisi te déborder ngonga émission ça c'est 1 heure du temps, tozo na 2 à 45 minutes. Dans la caméra na biso pendant 3 minutes pesa message clair batu bayeba ndenge mboka na biso envahi libération ya vrai ya Congo tozwa solution tokufa lisusu te parce que libération fait la nyonso nzala courant mai insécurité et sila il faut biso nyonso tosenga nani okota liboso o akoya pa pesa ba imboka ba kongomani solution pour na libéla. La caméra na biso eloko na koloba na osenga na bandeko ba congolais eza oyo awa bandeko oyo to votaki comme ba député na mokonzi ya mboka bango nyonso baza wana ndenge bazoluka basala gouvernement po efanda batala ndeni baotala problème ya congolais bakozwa solution te. Solution eza ba signer retour ya prophète Mukungubila na Congo po démarrage ya Congo e banda Congolais le sunzala te Congolais et sécurité et longwa alors kimia ekota na Congo kimia ya libela o ekopanza na mokili mobimba. Numéro de téléphone na numéro de téléphone na ngai mutu akoki koluka a benga na chaîne na ye na ba question alingi préoccupation na ye 089 085 plutôt 90 42 752 085 90 42 752. Ezalaki bongo ndeko na biso esika goya Jean chercheur évangéliste ye alobi ya ye aona itandwa po na ye amoni solution opo kimia ye kota na mboka na biso Congo na este Sud Kivu Nord Kivu ba mondeli nyonso mboka ezo occupé po na eza bongo prophète Joseph Mukungubila yende azawana aza motindami ya biso ya Congo mission de fait na Congo awa et puis ekeko na mboka mosusu. Donc solution durable pour kimia sécurité et côte na mboka Congo tokufa susu te tokufe mwa mingi kimia kota il faut gouvernement bien ba konza mboka na ebité so botala ba télévision nini bozoka ndeko akolobaki pour kimia kota na mboka na biso Congo to sala gouvernement mais tu as besoin de solution tu sala ba dialogue ba concertation bien ba politicien pourquoi pas boka pena makalisi ndeko a lobby to bengsi ndeko aya na mboka na biso Congo aza congolais de père et de mère to yoka makanisi na musika te na audio te boyoka ye a live alingi nini solution ni palpable za nango pour na mboka na biso Congo
mbongo boni ezobi bakuna na est misolo boni combien de unités minduki boni solution ngo be malonga pe ezalité to la ba rappel mo vérité mais tant de croyez à le bien te ça ndeko mo ko pesa solution pour mboka au Congo to be ça ndeko to ke lukeska zali ayawa to mona ye bo solo la to yeba place de ko tu fais solution pour mboka na biso Congo ngaza na souci mingi na Santiago à l'aise sur na Nord Kivu kimi ezali na Nord Kivu na Congo central na Bandundu na Kwilu na Kwango mais tant na zoka côté mususu ya Congo za malamu te biso ba congolais de père et de mère makila et ganga ke sala malamu te nous avons besoin to tambola ne to mesala ko tambola biso ba panzi sango to la sarabino ndenge mboko na biso Congo ezali alors to sunga pende koyo to landa message na ye na bokebi nyonso tu to yeba ndenge nini prophète mukungubila akoki kozonga to mona bandeko musu basema manduki pona mboka oyo babongo ba congolais bazonga te bazawa bazolanda pe biso babongo ba congolais ndeko prophète mukungubila crime nini ya sala pona mboka oyo Congo mwasa nani ya zwa biloko nini ya pia richesse nini bomengo nini oyo ya kundola kindanda yango po na mboka oyo aso suma kolote alors bosangana toluka solution pona ndeko na biso moko congolais zongawa azala message tope makanisi oyo toki ko trouver solution pour mboka na biso Congo na wana naza d'accord na ndeko atake révolutionnaire to kenda ensemble en tout cas ina pesa mbote mingi na bandeko na ngai ya arrêt mongo arrêt boulevard Wuleri poilu na mongo wana na commune Matete bandeko nyonso bazawana ba chargeur bata aseko mbote na bino yango eza bo molobeli na bino Didier Kiku na bandeko nyonso ya aseko ba chargeur Wuleri poids lourd na arrivé na mongo na station ba charger nyonso tout donc mbote na bino yango e komaki biso pona Matete to kolela bongo champion na biso to la champion munene catcher munene akufi na commune Matete na monde na Kisasa eza bongo champion city train bande ko nyonso boyeba ki webi ke ve na biso kulutu parce que na âge na ye ngana botami na venu wana na mongo wana mais na âge na ye papa na biso donc atiki biso de ba circonstance oboyebi wana na kosenga na ba congolais nyonso tout bana Matete bana Kisasa o tu bazona na biso webe ke city train champion city train azali sous-souté alors il faut ko kende kuna tozala na bana tozala na famille tolela elongo bongonde makomi ekomi sikate kimi akolo nzambe e yingela na mabote na bino ndeto kote mko malobi